Et là, il a accepté que Maramuma n'est pas moi vrai na sortie médiatique à Cindy pour que Cindy babana ko finga e kala. Comme quand tu babi a pas chez ça ou bon ba finga e kala bota raté ba trompe ba kata boye et que zongi mate kité zongi. Deni ka tang ba cheka likambala la e toucher mbala moko. Aïe. Donc ils ont la mère babi za confirme tatinda ki. Eh gazanga na zo ko mate musu ko e la sa ko mère na butu ba menace ki e ba beta ki e pas vieux vous comprenez. Yo comment na ba niveau nga yebite wa et puis si tala kaka et loko kamo singa sinda boko ko lata acha make-up abimina nuisette. Na tongo na 6h donc je mona ke alala ki pongite asokola pété te asokola été alala ki pongite azu menace butu na kanda na bite na bombarder kaka inde abimina nuisette j'insiste ala te attendez biso to lata raté na sa ta vidéo na se préparer nuisette ya chambre donc et les gars na chambre et les gars qui ozo mona ke abimba mona chambre abimina salon afandi abandi ko s'attaquer na manike donc et les gars qui mutu ya azwa ki torture à butu donc alors, on a condamné plus maniqué pour conversation qui privée, qui entre les deux. Vous comprenez, il y en a qui s'injure. Parce que là, qui entre les deux. Conversation qui privée. Tout le monde a maniqué à la qui était un bon matin, à l'école, qu'il fallait à la Cindy. Non. Les qui conversation avec le solo. Même dans le terme, ça va même la justice. Bon, quand on a monté une conversation. Bon, quand on a maniqué pour déjà conversation, bon, celui va tenir balai ceux qui m'ont quoi bimisi en haut. Mouto a bimisi en haut dans un tort et non que mouto a tindaki. Voilà, et non que mouto a tindaki. Même si on va qu'il y a l'État va l'oukisa qui s'injure au kangé. Vous comprenez, maniqué aux ala sain sauf. Sauf que par rapport à ma propos tenus naïe. L'accent va prévenir maman yo lobi. Mais na terme ya conversation ndenge zawana mouto a bimisi on est bakangaka. On a condamné vraiment maniqué te poser faute na était le koto sala qui ont deux personnes ceux qui m'ont bimisi on ya maniqué ni na kati pour ayaki na télévision t'es pas le bango donc voilà mais ça on comment encourager te par rapport ya honorer ba artiste et musicien na biso de ti côté qui sinjo ramabe asa les anines ayebi que confiance na foyer foyer wana photo loba eza mama lia na bana o confiance na bango pour l'instant baza déjà mikolo ce qu'on respecte artiste na yo qui ba papa bon ezo et oyo bazo lobele artiste na yo o bazo tenir par rapport aux artistes na yo ko bimisa na télévision te to ko bimisa la toile te non so yoka même maniqué babia dans la fuite Akimi aza sur na Brazzaville azo banga parce que déjà ko ba propose signer ko ba comme ombre na ye déjà mutu soit comme ombre à mutu na ebite moura yo pe moi je suis devenu ton ombre na ko mapena elilingi na yo maniqué kasi bo so akimi ni donc mutu déjà so bina comme ombre na to za Brazzaville o mona yeti to tambola ne leliti so to tambola mulilo zo mona elili na yango donc ato za Brazzaville ato za na poto ko mona ka ombre wana. Parce qu'au contexte, si le bel qui ombre wana ne te comprendre te pour surtout qu'un terme de justice ça n'a pas capable de remener veut dire. Mais tant avec ombre wana donc c'est que tout cela mulili na kati. Côté Sindia le bel bon donc éviter ceux qui ont la spiritualité na kati, ceux qui ont la justice normale. En tout cas maniqué pe mais quand on ko doser mon pour boyer ça ne va pas. Ça ne va pas en tout cas. Maintenant na yebeli pe vient la biso grand bazar muta base olinga comme on appelle ba niveau anate pour faire partie kana combo na ye et faire partie kana combo les comme pe ba tu peux lober là on peut faire vivre na base ba mais quand on peut doser les maniquer pour eza faute na été za le cambo ba cela qui entre deux personnes kambo to mona ki Alexis Wechi aye ko finga héritier watanabe ko ba ki azama peka solo azama bilamba malonga te ndaku salité ba mir salité pona yo o mona ki onde ni murada. Déjà, na habité baton ba finga bato hein. Déjà mon Alexis wana asa mutu mo boye a refléter image à passi. A refléter image à passi penia mutu o ala na condition singélité. Cette Alexis on a eu clasher l'héritier sur base de quoi? Pas côté la Fali. Pas côté la Fali pas c'est ça Fali hein. Mais tant que ya pena na bargima faut à la pète. Hein? Marambo bino bo sala ika de yonga ofanda sala ngote. Makambo bino bo sala ika de yonga ofanda sala ngote. Mais ka de yonga za la meilleure relation na Fali. Awa ya afanda finga pe héritier. Pourquoi il y a salaire monté? C'est ya plus intelligente que bino ne ba manipuler bino. Tant que vous bimbenga ko intelligent, aux intello, au tanga et tout, aux ko sala analyse moko bête. Parce que baron nyonso ba artiste musicien mboka na biso bolinga te tango otanga ima ba otanga palmarès ba beta stade de martyr héritier aux anakati
La nana, tout so oye, so ningo voyager nana loba na ngai yaya, to luka glacier à munene to ke gotia Virginie, o memela biso na suite. To lembi ya nana, ça la biso fort o eza, o biso ça les loko ya nana to biso prix Nobel, ya bato ba voyager ba kinara Paris. To biso prix Nobel ya pour ko mériter aux trophées. Il s'agit ba comment na grand lac to ko senga la président Mboka o ba comment na grand lac. Asa mutali boso ko memela biso Virginie na glacier. Asa mutali boso ko memela biso Virginie na glacier. Asa mutali boso ko memela biso Virginie na glacier. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Vous avez la pote, vous avez besoin de la perruque à Kitoko. La Belgique, la Paris, partout aux alliés. Vanessa Airwig. Trocha numéro ni wana na scène na ngolo babonde de ngolo ça ma perruque wana bomona ba sorte nion sur ba perruque à kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable roso ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, je nanga au sol la canine pour atteindre la uniforme. Donc, na ekola examino oyo eza mafuta ongamuko na salaka etelisaka eza pona teint clair, bagam différents eza caramel, métis, chocolat, pona ko maintenir kaka ba crème ya maboko ezali, ba crème ya ba lèvres rose ezali. Donc, ko hésiter que contacter biso na WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah. Voilà, bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous avez choisi cette émission qui est présentée par moi, votre humble serviteur, monsieur le journaliste Barézi Baza. C'est avec un réel plaisir que j'ai l'habitude de recevoir les invités de marque, faire des analyses sur des sujets d'actualité. Tous nous savons ce qui brille l'actualité, l'affaire Maniké, Cindy Lecœur, Fali Poupa, l'affaire Break. Il s'est fait que Prince Babia, qui est le fils biologique de Maniké, de John et du défunt Babia Chokoro, Babia Ndonga Chokoro, et à ça qui peut ma poste d'ailleurs le bela qui s'est dit que Azali Soumou Nanaïte parce que le manuel vinaye et l'histoire où ils ont les 40 héritiers Atanabe et Fali Poupa, Piakanabe, Elwo Chompiaka. Et bah propos Alexis Wechi Atena qui pour hériter Watanabe de lui traiter comme salité, l'IPK solo, Ndakumabe, Mir salité, Marambo Bele machin. Et nous allons essayer de discuter avec Moura Mourada. Je sais que Batobele Bonaki la poto, surtout ma mère, Bonaki la poto, et Tobé Tamon ma solo vite fait. Et Moura pas autant que ça, quand même, Kouman y a point la guerre. Trop tout n'a pas de Kambango. Ce que c'est qui boni. Avec pour soutenir l'omba qui est moi l'otiliti voilà avant d'appeler ça Moura Maloba laissez-moi dire un grand merci na boss Mboka Yannick Chamba Gotson le patron Bogos aux Araïniques à Tanjar Bajonio Sobatique Langayo et merci à madame Mimi Ndoumé Abamimi Motema Malamu de qualité na yo madame Christelle Olina gros bisous à toi bonne année janvier Canatés aussi la madame Christelle Olina Francine Ekofo Francine Gaël Fundu Mena, gros bisous à toi, je réside dans la merveille, mon mamie. Jules, mon enfant, tu es également comme mon papouche, clin d'œil spécial à vous. Ma fond, la bisous pour dire bonjour et bienvenue. Bonjour. La bâtiment sur la branché scotché, na exemple télévision, na ngalo HB mon défaut. Bonjour, la bienvenue so, la ligne rabino mingi, voilà, on est ensemble, mbote la bâtiment sur Hollande biso. Donc voilà, Moura, toi qui maman a vu l'actualité, déjà santé comme on a ça va, Mamoto. Nous sommes en 2023,
na actualité nyonso tokoti 2023 babi mabele nyonso ezaka likolo donc YouTube kitoko biso linga na biso actualité po yango nde ezaka monde na biso donc voilà tolali tolamuki mura tomoni Cindy Leker Wankoro ou à l'Obarate 17 ans dans le quartier latin et pas Kofi Olomide mais j'ai décidé quand même qu'on répondre maniqué parce que ma propos maniqué à Tenaki et les raki tellement ma casse pour naïo au digéra qui en comment. Bon, en fait, on a trouvé qu'il y a un non-sens sorti médiatique parce qu'il y a un star non sur le raillé. Tout le monde a star rebelle, tout le monde a mambo et l'équipe va le binaye. Va finir ba on va camber belé. Déjà muto azana combo ya star abima pamba tena ba sortie médiatique inutile. Voilà. Pour la crédibilité ya combo yo porté et puis pour la public au état la rayo. Tu vois? Tout le monde a fallu pour pouvoir saler la campagne awa ya ex-femme naie Nicki Menga. Tout le monde a ninga fingama, tout le monde a ninga baloba, ba kotisa même na ban naie, ba kotisa mwasi naie wazana na ndako présentement, ba finga ba mo na sorte nyonso ba ko finga ba pour na renouer toujours na réputation na bango. Mais tout le monde jour moroté au fallu pour parler ka aloba makambwana. Et puis tout le monde a jour moroté au nana ketchup aleka aloba makambwana. Parce que sur oza déjà mutu oyo oza na ba respect belé on a priorité pas mutu so on est déjà que priorité on a na considération les autres plus que mutu musu va considérer on a vraiment na tant que tu yoyo lobaté faut tika hein qui grandeur aux autres pesa aux autres bang ça bat na 4 places aux a et ça là pour ce toquer na contexte au bat ndenge bazo lobela hein toquer na contexte au bat bazo lobela que non fallait abimana Cindy et Kofi abimana Cindy plutôt Cindy dem ta remplacer mère Alia et da commis mère Andako et tout toquer na contexte wana déjà ce toquer déjà na contexte wana il ngelo ba que Cindy a commis ba considération belé pour azamuto ba commis obimisaye a commis visible pour ça sur kamba bomba te tout le monde na ba vidéo ba bisu ndenge zo pesama tout le monde ndenge zo ça me donc il a commis confirmé hein déjà ce commis confirmé na ba propos na lo baki na vidéo que na ebi pe muto azotinda yo voilà na muto azotinda wala to validé to ko hérité pour rien avoir comprendre donc a cible qui déjà muto o ayebi que cible la ngeza ye pour na mona cible aussi mère alia to ko sana te po ba audio pa mama rife bimi o mama rife azolo ba que non eza alia muto azotinda ba sa ba émission ba live et tout donc voilà ce que za ndenge alobela ki bongo déjà akopa ko loba no subongo te po o komi na considération ko leka muto o yo zolo ba que non azotinda yo pour na ko tenir ba propos il y a diffamation et pananga déjà azaki na ba considération na fala fan tant que star tout le monde ba Michael Jackson ba finga bango na ndenge osakana te mais a garder qui crédibilité ya qui star na ye d'autre part peut to ko lo ba ka bimi pour nous sauvegarder réputation to personnalité ne parce qu'aza mwasi biso to ko lo kotaka mangamo ba lobi na libanda te na balabala te ke a commis moi ça Kofi rien a eux ont prouvé que il na Kofi ba sana relation mon boy pour le reprouvera mwasi aza sous considéré ça libala te j'ai là donc comment eza tout le monde va balayer légalement bakena basali coutumier basali union son ndenge za et plutôt confirmer qu'a commis moi si ya songolo pakala déjà on eza ba les on dit et koko za la vrai ou faux on eza vie privée na bango mais au état les personnalités Cindy za na carrière rebelle il faut abattre la paix vous comprendre il faut abattre taper atali par rapport à la personnalité na ozala rappela mobile mo un jour akolukaka tianga litoi donc akolukaka comme sanga mwasi na ndako tanga koyoka mangambo po mamne so sala etika la archive ezali ba ba robetaka ba mona ramanique un certain manique à lobara boye zara le 23 janvier 2023 le bar pour na Cindy Leker ba là est pas fallu et tout au monde a déjà écrit écriture crédibilité qui bon mwasi moi attends tazana besoin ko border que mais moi on a ka balala ba to ka alimana Kofi to ki pe sous fallait alala ye vous comprenez yango monique ya sortie médiatique nezaki pour na sauver image na ye to réputation na ye mais nga en soi soki nazala ki ye na linga ina likananga te poto yebi ke nyonso loba marape na TV ezanga na ope lukuta la majorité ezanga na ope lukuta ba ko bambelo ke lo mo posa célèbre msukaza besoin obe na mo makambo bat bachaika abambelo pe lo mo bo donc voilà pour na ko sauvegarder image il fallait garder silence et loko laxi biso pe sur ke maramu manika zo beza moi vrai na sortie médiatique à Cindy poto ka Cindy babanda ko finga e kala comme quand tu babi a pas ces au bon front ba finga e kala bota te ba trompe ba kata boye eke zongi mate kite zongi deni ka tang ba cheka likamba lala e toucher mbala moko aye
donc ils ont la Babi mère ba bien za kofi mutatinda ki. te gazi on a zo koma bat musu ko et la c'est quoi mère na butu ba menasa ki ba beta ki pas vieux vous comprenez donc yo comment na niveau nga ebite wa et puis si tala kaka et loko kamu singa sinda boko ko lata acha make-up abimina nuisette na tongo na 6h donc je mona ke alala ki pongite asokola epete te asokola ete alala ki pongite azu menace butu na kanda na bite na bombarder kaka yinde abimina nuisette j'insiste alati atende biso to lata raté na sa ta vidéo na se préparer nuisette ya chambre donc les gars qui ozo mona ke abimi ba mona chambre abimi na salon afandi abandi ko s'attaquer na manike donc les gars qui mutu ya zo qui torture à butu donc il ne fallait pas que pour l'interprétation vous allez bêler. Pour ndeti bato bêler peut pas vous interpréter bon on nini atazana besoin ça vidéo on ko bimana on a ta bimela nango donc moi que babeti butu na chambre a kokili kamangote et PC kanda tika na répondre. Ah tu ka kama so balali mutu za rapé azua. Tu ka rapé vie ba bi za azua sensible surtout na baso ya linga mingi. C'est la joie pena frappe. Mais quelque part est-ce que vous encourager Maniké ou bien vous télémêler quelque part en habiter pour l'amour? Bon en fait on a encourager Maniké na bêtise parce que Maniké ça lui des bêtises et puis faut to ba honorer ba vérité ou bien sur bêtise. Et la vérité té faut to ba honorer ba artiste musicien parce que bazo ça la fierté ya mboka na biso partout ailleurs. Seul toqué côté ou condamné, n'a pas condamné plus Maniké pour conversation de la qui privée, ça qui entre les deux. Vous comprenez, il y en a qui s'injure, parce que là qui entre les deux. Conversation de la qui privée, tout le monde a Maniké à la mouille qui était un bon matin, à l'école le qui fallait à la Cindy. Non, les qui conversation avec au solo là. Même na terme so babi ba memaye na justice. Bon kangana muto abimisa conversation. Bon kangaka Maniké pour déjà conversation bo solo ba tumi balé soki moko abimisi yango, muto abimisi yango ndazaka na tort et non ko muto atindaki. Voilà et non ko muto atindaki même so ba kena l'état ba olukisa ki sinjo ba kangi. Vous comprenez Maniké ozala sain sauf que par rapport à ba propos tenus na ye oyo ko senga ke l'accent ba preuve na mo yo lobi. Mais na terme ya conversation ndenge za wana muto abimisi wana mbakangaka. On a moni batu plus ba donc muto a rendre au public. Ba on a ko condamner vraiment Maniké te poza faute na yete zelo ko to sala ke ngo deux personnes. Soni moko abimisi yango ya Maniké ni na kati. Pour ayaki na télévision te pas lo bango. Donc voilà mais ça on comment encourager te par rapport ya honorer ba artiste et musicien na biso. Deti côté ki sinjo ramabe asa les anines. Ayebi ke Kofi azana foyer. Foyer wana photo loba eza mama lia na bana o Kofi azana bango pour l'instant baza déjà mikolo. Ce qu'on respecte artiste na yo ki ba popa bon ezo et oyo bazo lobele artiste na yo o bazo tenir par rapport à artiste na yo ko bimisa na télévision te to ko bimisa la toile te non so yoka pour na crédibilité pe tant que vous l'artiste vous comprenez pour les cambo biso to monyango ah on a communauté na biso mais et traverser ba payer belé tout le monde à Côte d'Ivoire ba tiens on a ba journal ba ivoirien vous comprenez donc ça dit moi base moi bo ningisi OK les loso ba fan ba tali artiste mboka na bazana mona crédibilité teta mambo elekela ibongo bo ezaki bo ekitaki mataki ezongaki vous comprenez et msupe pour côté Falipe qui sinjora za muto aleka pe pas fali ata ba mes attentes ezali akoka ko sauvegarder pe image a fali pour pas par rapport fali na crédibilité na ye azape na mwasi na ye azape na bana et loko zo bosa ke ba bana bango bazokola to bozo ka ba bêtise ya bongo et ozo leka na entourage ya makambo papa bango basala o ba mone ke za musala to travail o papa na bango et à côté la ngombongo ba ko ba bêtise ya bongo et ça là vraiment propre ba famille non seulement que bazana bana na basi bazape na ba famille e bota bango ba belle famille voilà ba belle famille pezali pour na respect ya ba belle famille na crédibilité ya ba belle famille qui sinjora abeti fo yo kanti lokola o sala le kamon pour ba lingo OK et déstabiliser pe l'artiste o yozo côté là donc il faut considérer déstabiliser Kofi pour les minutes ba finga Kofi bato musu bazu par ali ba finga Kofi bato musu bazu par ya Maniké ba finga Kofi pour dire que honorer nango Kofi te bino mukase le kamon o sala musu ko tombo ma ko tombo la Kofi OK et kitisi donc voilà c'est ça donc même Maniké ba bien dans fuite Akimi aza sur na Brazzaville azo banga parce que déjà ko ba propos signer ko ba ka comme ombre na ye déjà mutu soit comme ombre à mutu na ebite mura yope kasi bo so Akimi ni donc mutu déjà so bina comme ombre na to za Brazzaville ko mona yeti to tambola ne leliti so to tambola mulilo zo mona ilili na yango donc ato za Brazzaville ato za na poto ko mona ka ombre wana parce que contexte sinda le bela qui ombre wana nde to comprendre te pour surtout qu'un terme justice azana épée capable de remener veut dire mais tant abi ombre wana donc c'est que to tena mulili na kati. Bon, tout ça, donc pour nous, là, pas ça, biso awa, néné, comme esclave dans la vie. Vous comprenez? Donc, si on t'a le but de jouer comme esclave dans la vie, aïe, le pourquoi le bilan.
Alors comprendre côté Cindy alobeli bongo donc to yebite ceux qui ont la spiritualité na kati ceux qui ont la justice normale en tout cas manike pe mais quand on doser mon kepo boye ça ne va pas ça ne va pas en tout cas maintenant na yebeli pe vient la biso grand bazar muta base olinga comme on appelle ba niveau anaté pour faire partie kana combo na ye et faire partie kana combo les comme pe ba tu peux alober là on peut faire vivre na base ba mais quand on peut doser les maniquer pour eza faute na été zal comme au basola qui entre deux personnes pour comprendre la yep donc voilà tout le monde au bazol ba que fallait à ça la Kofi nini o ezaka pour combat fallait zaki na kati yango wana virambo soutenir Cindy parce que Cindy jamais rosa likambo sans accord ya Kofi Olomide depuis Kofi a tchanga na ba page na ye oyo batu nyonso ba yebi c'est qu'il y a Anguille sur roche Kofi na fali qu'est-ce qui ne va pas au juste yango tosenga entre deux artistes wana ba vider ba vase vous allez payer bien pour na sauvegarder ba fan na bino vous comprenez pour vous ba fan na ba bruit et comme na place ba fan ba la promotion ya musique formule c'est déjà sur le terrain bon vous attend que le finir na ba commentaire pour ça ba discussion pour vous autres ba on a trouble vous comprenez déjà les cambo ba on ba wela ba mi balé biso to yebia monter ceux qui sont la spiritualité to yebia monter ceux qui sont qui bo moto to yebia monter. Vous comprenez? Ce pesant rapport à Cindy en haut, tu es bien pété. Mais selon l'histoire, il fallait y avoir Cindy avant Kofi. Ça même Nzembo, on est na yo qui serait Ninbo, il y a VH. Ça est là mon Nzembo. Vous comprenez? Donc pour dire que ça a déjà une relation depuis quand? Nandimi pété que ça rapport à Cindy. Vous comprenez? Non limité. Mais ça va guerre fois na bango ba yebi na mitema na bango ndenge ni bazo l'excellent, on a ndenge bazo komela l'étape pour bazo komela. Et là que ça li passe pour na komona que artiste munene le quoi Kofi Olomide o bazobenga l'ambassadeur de la musique congolaise o azana passeport diplomatique o ba pesa ye na présidence on se comprend n'est pas président de la République tout le monde a ko soutenir Cindy na ba makambo ya buzoba a chamoti na page na ye o aza plus suivi partout erreur DG bandaki yango ngazana et singa kutute pour ça la vidéo et singa Kofi acha epote Asa déjà Cindy, toyoka no Cindy alobate. Batu nyonso so ba moni Cindy alobi ba vous allez étonner, ba vous allez intéresser à koluka ba ba kota Cindy alobi ni. Po to comment mona Cindy akoma na TikTok. Malgré tout le monde na Facebook té, tout le monde na ba bangamuso té. Akoma na Facebook. Akoma na Facebook. Voilà ce qui va permettre en tout cas c'est comme depuis mais je travaille ça que monsieur Ibisaka et azara ba réseaux sociaux. Ah OK, félicitations Cindy Le Caire. Déjà Cindy a ba page na ye, a na TikTok na ye. Kofi Olomide balandara pa ba kondi. Balandara pas battu bello baza na moi voilà camarade ba président déjà quand kozala ambassadeur ya musique congolaise au ba honorer ba pe sorti na passeport diplomatique et ça déjà et leur moi boy au ba considérer yo alors na manga monsieur ba bêtise trop mon a que Cindy azo répondre mutu lo quoi maniqué hein yo ko poster yo artiste munene bon te ko pesi maniqué mo dia Cindy ça là na quartier la tête c'est non page ya Kofi za page ya quartier la tête za page ya Kofi Olomide et za quartier la tête pourtant tout ça l'entreprise tout ça il a mon page tant tout ça l'entreprise tout ça mon avocat OK et za avocat ou avocat entreprise nanga nga pensa avocat nanga privé so likambe quoi une entreprise nanga avocat entreprise aye vous comprenez tant peut tout ça la likambo o tchake o page ya entreprise o page nanga Kofi o bato o balanda kanga pour page na serveur biso na message ya ko ba actualité il y a artiste ndenge zo tambola et comment beaucoup ya likam o manika loba ki aloboti na balabala ya lobi yango bino boye botie droit de réponse ya Cindy vous comprenez peut-être zo komela donc il a dit que bo pesi manike ba audimat moko boye na ba audience moko o bato mususu ba yeba kete ba découvrir ndeti bato o bazo lobi yango ce qu'on a Côte d'Ivoire bato mundi ba journaliste ba journal français ezo koma yango bazo tchape na manike pe ba tie photo na ye bon moi que au PC moi oyo il ne fallait pas na niveau to yebeli Cindy na charisme to yebeli Cindy et puis na niveau to yebeli Kofi en tout cas et non to ba Cindy a perdre ba charisme na ba péter et akoy yango ekoy après bana to yeba na quartier la université Karase faut pas botter diplôme c'est pas botelier déjà ça souté ba longole ba péter nyonso na ba tankara a grade nyonso ba longole na lobi na 17 ans to yeba dans combien d'années moi ba maniqué mais oui afali poupa afandi bonana ketchup ay ko répondre bato banda finga ye ali fallait azonga tshona page ni voilà au niveau fallait se rabaisser to lo fallait comme na niveau mo très bas ma soutenir peu mon sinaï ah été on soutenir rien dans les bons na bêtise on les a bêtises les lots nyonso za raison biso to tambola bato ba finga bisoti
et puis bah propos au colal vous comprenez te to tambola pe ba finga biso to kene ba terme normal et si na zo mara mo bona yo défendre ngo na tia na nini non et ça sens né mutu nyoso aza Combo eza célèbre ata ba finga ata mato kiti na lobby boezela voilà batebele ba défendre Kofi to mona mambe yindaki awa Kofi Mathieu kiti kama ngamna ye na faliao batebele ba défendre Kofi to mona Kofi seka kata ba partir na tia na page na que va droit de réponse va saleli fali toloba pour na Kofi to mona Kofi kati ngwa yo tia na page ni atia ngote poani pour éviter que honorer page na et honorer musa zo salate bon pourquoi ya sindia ki mimba atia na page na. Donc voilà, faut comprendre que Mamoussou c'est au salaté par rapport à combo et puis par rapport à la crédibilité au besoin porté. Pour besoin battement au besoin public. Faut pas balancer na page na et puis ça va message ya malonga ba information ya malonga. So bat ba comme mona ki et comme trop bêtise ba perdre pe ba fan. Bat musu bando linga yo deti Kofi azala ba fan oyo to ba ku na musique na lelote. Azala ba fan oyo ba linga musique na ya kala. O ba continuer ko lingeti lelo po musique afali ya kala et ya Kofi ya kala et consoler batu. Deti yo binga za mourir ya musique à Kofi. Et consoler na ba moment ya ba moment difficile na linga bande mon so ko tangelo ba titre ndimo ko faire ondimate et le mois na linga ka la ruta na linga ka pomme vert fazer futa jalon bande mo zebele désespoir VIP na za bande bele akalonga na linga ka la ba diva na la ming bande ba ko faire kala donc pour dire que na za fanatique ya mais oui mutu nso za bolingo o asala bolingo ayebi bolingo ne ba sala ngo wana mandocho okosala ngona mambo ya banzemba sikate osonga na banzemba ka hebe olela kuna banzemba ya ngala lela ngasi na ko banzemba Kofi kala na le Arike voilà alors pour dire que vie la biso za légende ayemba banzemba o etika bat na défaut ba se référent na ngoti lelo soka kanisa msu ex na yemgo boy azongi kana banzemba na ye donc faut ami pesa po wana alonga mingi même anika lingi na mwana ete abia lingi na prince te bolinga prince te boboma babia et tout ça là. Na le bien, na bengaki prince. Wa bengaki prince yaka na ndako Kofi nani. Mta bengaki te prince mo ala muki embo maté alati alobaki mona Kofi. Kofi pasaki na disponibilité. Biso petoza ba ser musuto bengaka ti. Aya Léon na disponible te na mona bino pété. Vous comprenez? Boto ça un problème. Non, Kofi a disponible te pour solo na yobi ke baza aza disponible te zonga. Tout kenda pe to kuta pe na batu musubi te lelo na solo na mutu te bokende bozonga. Donc c'est tout à fait normal ça occupation na ye et comme alikamte que ceux qui va côté qui prince c'était pas Kofi dès comme il comme football ça chantage na télévision bo lo ba que la ligue na prince c'était tout Kofi à Simbet téléphone était pas bien à prince il a dit prince de lui-même dans la muki akeko kuta na Kofi donc voilà faut koyeba ma mususu nga déjà côté na zo sala nga mabe parce que maniki azobomela pena prince carrière na yo tozo mona penda boy tozo mona ndenge carrière à prince ezo ke na liwa ezo ke no to ke ko terrain et ça tata moi si na été parce que biso nyo to bota na ba famille to yebi ke ba famille à papa en 100% ba linga bana ya bande ko na bango te vous comprenez mais au moins maman ça la que fort ya ko protéger bano ya boti pour famille wana ba toucher bango te vous comprenez yo peut bota na ba tata moi si na pela na ba tata moi si to yebi ke ba tata moi si nyo so baza bande ko ba papa ba tikala ko linga vraiment bana ya bande ko na bango te ba mukie vraiment mais sikoyo po to koma na niveau te ke ba bebisela yo carrière to ba boma ki bolenge na yo pa tata mwasi faut maman de apesa corde so maman apesa corde na nga osimba mona mutuka dans les pamba boye ko bebisela carrière automatique okiti yo kasi mani keso azaki crédible na nga boye ko zo prince na orchestre parce que prince il pèse par rapport à Babia Chokoro partout nga ya soka bimisi kaka CV ke mwana Babia mutu nyonso nga zo par reconnaissance à papa na yinga zala na bato tout mona bato oyo bana na bango ba papa bango ba kufa aki pas camarade papa na koma DG place moko boy ayika se présenter au nom de papa qui gagne mwana camarade nga OK ati yeta place zate bolukele mwa chomo boy bocha parce que papa na zaka bien ngai au moins que ba bien fait à papa na yo elandi yo ko bato ba robunga ba bien fait papa na ya sala na mokili po mama na yende aza mutu mabe maman na ya afinga bato à l'occasion de rien maman na ya manka bato à l'occasion de rien quand na moni mikolo comme ko changer mais on dira zongi lisusu la buzo bango ozomona au moins que mutata za bezo ko yamba mwana yo kasi Kofi ko boya ko yamba prince atane tanino ya zaleli atazana bato combien Kofi ko boya ko yamba prince so moni que Kofi boya kinaye pour na buzo bo pe komi o lelo tozo se retrouver na kati
po yebake nakoyamba ye lelo bakoseka bakumisi lobi bakofinga ozomona bako bakana e bana depuis Vodacom neti mutu loko akofi mutu loko afali afrométa millionnaire fakal piambongo ba voter prince koza déjà jury quand bazo tio jury faut ça l'église au milieu du village attendre kona makila mo so azawana o sa elo monte pour yo za jury ba beta na mbote na jangu balboy de ko faire za jury tout monde ate ezali kambo ba vote vote comme déjà tricage de la raté pour bazo voter bino bazo voter par na ba crédit na ngo ça la tricage est-ce que ko faire ça na pouvoir ba voter ba vote na eleke belé ko faire ça le tricage pour na batia mutu mususu intérêt Kofi na mwana na o azwaki Jacob ezanini est-ce que Jacob azana na famille ya Kofi est-ce que tout monde a Kofi na Jacob basala moi featuring moi boye à l'occasion de rien tout le monde en côté intérêt na kozala nini ke akata prince babia mususu wa kozala fierté ya Congo lobby o akonorer ba lobaki Kofi azaka na papa moko boye shokoro babia lelo mwana na ya bima koma ko yemba honneur ezaka ya Kofi tomba on ça la biographie tozonga na Kofi parce que ce qui lelo prince Babi abimi aza fruit ya Chokoro Chokoro azaka na quartier latin oh boye quartier latin ya Kofi Olomide donc voilà pour dire que et ça on va o manika pensa ka wadate yango tozo ba kazo bomela mwana e carrière de plus en plus abandonné na ba sortie médiatique pour na ko taquer batu à l'occasion de rien au monde ki batu nyonso bo boya mwana ye bon ba kamba fali a bon fali a promettre biso ke armé ma prince na poto soka katalika mwana c'est parce que manika le ka finga fali fali sala le rotin yo manika nga yebisa biso ke fali fa na émission zo finga manike non au moins ki mutu asala le otala alala la muki yo clasher ata zaki na envie yako salela mono le kam so déjà yo finginga et si na sisi pour ça na po bolamo na ngana sala wana ikozala ekoserva ka yo pe à la longue pour moi na so komi na poto akomi ko se débrouiller bien yo mama na yo ko bénéficier parce que yo so ko finga mnenga na sala bolam na kati ya moti moko au mona ki na génération oyo batu pe bakocha prince pour baza ebele ya bata génération na ba obanga ka pona na manike yebisa ngai prince soki akekosenga gaz yebisa ngai prince soki akekosenga gaz soutien basala fitiri gaz akoboya aboya te mais so akomi na niveau akoboya ata par rapport à nani manike tout le monde basala ba sensibilisation a waka pona prince batu msu balobisa manike te bacha bambongo na bango bakotiza ba mbongo po ba ko voter prince tout le monde ba cagnotte salama ba grâce mbisi basala mobilisation ba motiver bacha bambongo pour na soutenir prince. Vous comprenez? Mais lelo manika ozala prêt, to prête ya ko finga batu nyonso. A bosa bolamu o basali mwana e. Bon, en fait, nzambe pe alingana e ba orgueillité, nzambe pe aza résistant na ba orgueillé. Pour prince on peut sope to checker place wala na ndimite biso to ngato mela mai na tonga. Ah. Ni bo akoma. To ngato mela mai na tonga. Ah, ni moi mala mo so bien. Ah ya. Déjà kana moi visibilité azwaki na Vodacom yango. Amona batu boy abude batu o pesa batu mbote te déjà ma commissaire azaba manager commissaire toi na héritier wata ba grand star ba beta ba Olympia a même orchestre mo balongo on a poto komele ata na 2 heures à répondre yo ba bien mutasali no eloko te ata le bon moment na marché azaba manager la grandeur ba pour non comme un grand faut se créer déjà on créer déjà style erreur comme sous na succès ma quartier zala déjà une erreur comme est-ce que remercier ça bato ba pesera o ba voter la yo ba tira ba mbongo remercier je crois bien c'est dans mon émission na te soit o ba remerciement na mona soki eza maman na ye ye mo mwana pena sali vidéo mo pona ko remercier bato nso ba voter kinga ba soutenir nga sala ngombe donc voilà so kaza manager c'est kaza mal coaché pour voter na loba déjà na sala hypocrisie na sala qui ont pété en fait so kaza ba manager ne bolo ba na c'est kaza mal entouré ba manager ma été ba ebisa ki ta pas nene logoté ana succès ana musique té ana na pas saber soka oh to bengé to sara na ma campagne na matanga na Nora prince azo le kabiso boy ba Laura Chute na abelele prince a mon apena OK aleki sans que tata a poussana pour bato yo yebi ba yamba opena tango zo luka o za la visibilité ba yamba na film mais sabota Laura Chute comme ya boye et si la leki na donc pour dire que place azol nga comme na peso comme yango en tout cas ba fali kutu ba kipaka wana izandambo ya comme plus que tata ba fali. Voilà Moura tozana openza donc il a besoin de malin maintenant chuter mais sinon dans les cambo nuance ce peut-être motora tirer peut-être leçon morale est-ce que tu rappelles ma mari Fabo Dieu bimi kuna oyezo bima ke mère ali ya mutazo tinda manike est-ce que ça penza ya solo po sindi déjà ko le baki ayebi muto azasima ngelo bani c'est que ça penza maman ali ya mutazo tinda manike ou comment
na moni mama rifa mabe po anini po ali aza mama wa boteli bango bana non to moni preuve monte ezo prouver biso que ali aza sima ya maniqué non to moni preuve monte ezo prouver biso que ba live nyonso esala ma ali amtana sima nango déjà faut boyeba que likambo bomba na mutnya sa support ango te mama rifa pas à moi site là c'est ngambo ezo leka la minute olinge comme il a na vie olinge comme il est mais pour na respecter ya bana faut di distance so la ndio wana yebisanga okotini na mtu na yo olingo te parce que il y a pas bomba libala puta déjà ah bomba libala ezaka longo le passé pour moi si on ba bomela libala so azaka kano wa je pense pas qu'il y a lingazo espace ya kota na ndako wana mutnya so oyo a respectera moi si na ye to alinga moi si ne minga ta juli kango au remplacerait ta kota na ndako wana pa bimisa moi si ne so mon ni muta komina ni va ko bimisa moi si ne ndako pa kota wa azaka kango comme ma femme légitime c'est qu'il y avait un problème c'est qu'il y avait un problème dans mon sandako alors akolo bateke yepa yaka kofia zana moi c'est mususu ya longola moi ça kofia na po ya zo place c'est kofia monarque ya azo respecter ba critères ya rozana ndako yango kofia azo raye yo kasi so bana respecter ba critères wana te kofia nga tena ndako te ba ngaba bota bana te so déjà ba bota ka bana ti bana lelo ba koliboy parce que kofia monarque zana ba critères ya rozala mwasi alors tant que simbi souté po na mukilo ba sape nyonso po simbate tant que simbi souté 5 fois ba kabwana bo kabwana bino mais ba les arapos simba kaka te yango na lobi te simba répété non nyonso simba na ngope kaka te boko ça fait 10 ans 20 ans 30 ans so bo moni que simbi te singi mutamta sa chemin na ye bo kabona bino parce que mutaza mwana mutaza te mutaza ndekwa mutu bobima makila moko papa moko mama moko azate ezaki likambo kutani te zeka likambo bokutani bo sali 1+1 temps aussi te faut kabona d o ke na partie na ye o pa ke na partie na pour le moins 1+1 donc faut to kabona 1 akei donc voilà ce que ton déjà bana ba koli boye mama rifa fala za na manière ya kolobela likambo oyo fala kaza na moi ça ça pas obligé ka obima c'est ça ça pas obligé ça qui n'est pas obligé ta linga fa na kimia ata maman na musika parce que ça likambo oyo ya libala et surtout bana bazana kat on a respecté bana na bino si ba koli baza déjà bato bazo sa fierté na mboka bazo sa fierté ya mokili mobimba donc pour na respect na bango pour lelo bino bozo bossa na ke bino bona bino miloko te en dehors de tout bato ba biloko na minute c'est Kofi c'est Didi Stone parce que Didi Stone a image ya bato nyonso tozo mona lelo alors que ni ko représenter mboka na ba Dubaï na ba États-Unis partout azana image tant bato ba ndoro yoka to ba place ba invitera ba yebi ke mwana otiazo ya papa na maman na situation za ki boy ye sans crédibilité mwana na bozo chango wapi OK tamba moko personnalité na ye bato bo baby c'est les personnalités ba ka ke o tata mwasi na bango atindaki audio moko boye alobela sur maman na bango sans sens te bo pesa ta mwana na bino honneur wa zo sala fierté ya famille na bino lomide ata bo pesa ba tout respecter ata bo finga li du 1er au 30 du janvier au décembre bo finga na bino mais bo pesa Didi Stone respect pour yenda za fierté ya famille na bino voilà merci beaucoup mais est-ce qu'on peut carrière après c'est Simba parce que nous avons fait maniquer la question de bazala te pour presque carrière Simba on a eu pour carrière après c'est Simba faut eza ndeni mais na lobby liba laisser si la babia kufa parce que kisinjo na maniquer basala ki boka madere nini faut te dire que so liba laisser nango te bana kati ezara ya mbote bana baza bien OK c'est bon ceux qui peut soso ezali to moi eloko ezali bimi na para famille ya mobali bobengi moi ça ekozwa mais sur ces style boko sanganela nini auto mona ki kamadere comme ya Cindy et ya maniquer na kisinjo eza ya nini ba enfin ba lali to la muki ba pesa ni bisu ba tili bisu na page ya nini moi te bango ne baza ba ndoka via prince te to lo ba vérité bon baza ba ndoka via prince parce que bon ça qui association les nini lien wana obino bozo kutani les nini yebisa kai te bana na kati basala ba ya wili ba olela ba bike mwana fo carrière zonga kitoko et tout basala eloko bango basala bana secret ngani ka bina kubeta bombe so na beti bombe mukile oningana abeta to ka ba secret parce que ngane na zaboye yebisa ngai na boti mwana na ngai na boti mwana ngai na famille moko boye et que maman na famille na kufi yebisa relation ni na tika nango na bato baza ya famille wana et si ba comme bango bazana na relation na mwana na boti non ngai so bana besoin mwana bango na ko kolekisa bango so bana besoin ko bazana cérémonie moko boye singi mwana bango ke na ko tikela bango bo ya ngani na kati susu ngana bana ko na famille na déjà moi ça kufa maka ngana sala suma oyo ezo faire partie na famille wana te donc ke ko lukani soki bato ba comme mona plusieurs fois na famille na zo kenda c'est qu'il y a quelque chose autre ça là et c'est que tous aura toujours na lien pour bana ko so na kalamani kena kisinjo mais bazonga na kaka bana ko finga ba c'est chocana to mona manika lela na télévision lobi que kisinjo abimisi vérité ba bomba des années au presse aboma mutu
Manika lela et puis tout mona mwana ya Kisinjora ba finga za na sida pas manike et choka pe Kisinjora lela déjà so bokom de ba niveau na bosonga ne la nini so ezama ngama kindokite yebisa ngai so ezama ngama kindokite bosonga ne la nini muto afingi yo makambo eza point faible la vie na yo o eleli so e choqué yo chara penza allez lobi na ngwa moni bino ba camarade bo fandi su boseki bon bwena ni te kindoki apa kindoki na moni lo msute voilà te na moni te merci beaucoup Moura toke na mso o chité mais likambo to mona ki Alexis Wechi aye ko finga héritier Watanabe ko ba ki azama peka solo azama bilamba malonga te ndaku salite ba mir salite pona yo o mona ki ondene Mourada déjà na habité baton ba finga bato déjà mon Alexis wana azama mutu mo boye a refléter image à passi a refléter image à passi pende ya mutu o ala na condition sengelité te to ke zela te boga o yum to moni boga c'est ba guna o bo ko to lo bandeni o po mutu ya mutu pa na ba guna ba bien lo ba bien te na biboye tous à la église au milieu du village parce que na ba makambo na kota te pour fali na lingaka ye héritier pe na lingaka ye mais to fan de to kende pai dès ta lecture na yo clasher l'héritier sur base de quoi? Pas côté la Fali. Pas côté la Fali, pas c'est ça Fali hein. Mais tant que zoya pena na bargima faut za la pete. Hein? Makambo bino bo sala ka de yonga ofanda osala ngote. Makambo bino bo sala ka de yonga ofanda osala ngote. Mais ka de yonga za la meilleure relation na Fali. Aho ya pe afanda finga pe héritier. Pourquoi ya sala ngote? C'est ya za plus intelligente que bino, bino ne ba manipuler bino. Tant que vous êtes intelligent, vous êtes intello, au tanga et tout, vous avez ça l'analyse mon bête. Parce que baron nyonso ba artiste mais un bon canabiso. Bolinga tétan ba tanga ima, ba tanga palmarès ba beta stade des martyrs héritiers aux anakati. Tant ba tanga bato ba beta stade des martyrs ba tia Fali. Ce peut faire nzaba sungi a beti tant ba tanga palmarès ba beta stade des martyrs faire aux anakati. Bato batonda te mais déjà ka combat stade des martyrs o ebimisi mutu mbongo acha ben stream acha lumière. So ebetama déjà continue la liste. Pourquoi bino batamokili bolinga ba passer ya bino bolatisa mo bato baleki bino na niveau to qu'il na terme normal est-ce que héritier à niveau et moi na wana soki loko wana bozo benga Alexis ngonde tinga na yebi na ngayete na moneka bino mamba Fali te ana succès wana bino mbumoni yango ponde tinga na yebi ete na bakana mamba Fali nde na moni mais vous en a respect et crédibilité qui est ton bozo ba sepela mais héritier solo alipeka ndaku salité mire zanga couleur ma peka solo siko bat ba bi abazotala Alexis mo azosala émission azotoka est-ce que héritier penda yo fanda pena wata oyoka lipeka wata solo to wata la tablama mabe déjà muto matara avion za lipeka solo te so moni muto matara avion za lipeka solo c'est ka ndoki penda ba loka ina famille na bango abana na ko matara avion ya Alexis ayi ba puissance bato ba matara avion ndenge ezalaka muto matara avion tia lumba lipeka solo o azosomba bien eza dans les 1000 et quelques alors les bande resomba parfois $100. Au moins que ma finga mo bonto finga yezo na espace te po bato o ba yebi vindenge ezalaka batali héritier na voyage na business class ti finga za lipeka solo ba mono za ndoki mbala mo pour mutazo voyage na business class a ozanga $50 somba parfum te a ozanga relation e kabele parfum te vieux héritier menariza vieux ya menara te banda ti a kufa ndenga ozala wana bo ça m'a pona mi sepelisa bo sepesa mino artiste bo côté te bo mi sepelisa pour aucun jour fallait ozwaka yenga finga héritier bongo a tie na trône a kunisier a bengi a kabele mbon pa finga héritier au salangote bengi ya opesa nga passeport na peso visa Schengen que obeta tourna Schengen au salangote vous comprenez et donc pour dire que osa maman boy osa trop bête okoko sa maman okoko sala na te pour héritier azana succès ya zo sala ya niveau na ye azana ba fanatique ya niveau na ye a se comparer pe na mutu te na kati ya réseau social ba na leki mutu tel na ba fan to na leki mutu tel na ba succès ce qui mutu nyonso ya ko se inventer na télévision na niveau ya zaleli mutu moko te o ata na ndenge to sala ngambo na YouTube mutu moko te nga fan dalo bake ya lekinga ata yo lekinga na boyo kana télévision pona zo miteka na façon nanga na miteka pona ba fan nanga pe ba fan nanga te ba ndima te yo lekinga ba lo baka nga na leki yo po balanda kanga o yo lo baka monsieur kota ba ngote nga na lo baka ngo kota kanga donc so mon héritier comme kumisa na mamna ye c'est parce que ça na ba fan na ye ba to pe ba yeki na stade de martyrs ba fan héritier
bato bayaka na stade de martyr baza bafani ya fali o bakotaka bayaka bayembaka bafani ya fali o mpe bayaka ya héritier ya niveau na ye bafani na ye alors bokoko se kombosa ba comparaison mo ala compte ke o ya akoko lo bala fali boye wala ndaka deux chambres na bi muta célibataire bolukela la combien de chambres 18 chambres tondeni et ça muta za célibataire bolukela la combien de chambres alors là na chambre o ekoki na ye deux chambres salon asa deux chambres salon déjà salon héritier te en fait bon le beza salité pour bazwa monopole kota ndaka ya héritier te pour ba pesa te ba tuna biso ba to kota ndaka héritier na ba vidéo na like ça ba ndaka héritier des amnen so le quoi bino boyaka na bino ba ngulu ba mema bino ya film na film bokoma wana bofana libanda yango bozwi monopole lo bake ndaka na eza salité pour bokota te mais bo pesa te pour kota ndaka héritier faut za muto pesa ba ngulu liso oh mais ba ngulu ka mutaya na mo ken yo kasi na héritier mo ko tombo la téléphone na bengi boyela yaka yo yaka yo na besoin non on s'en va so boyaka eza parce que ken mutaya amema bino kwa ba ngulu nambutalika sungulu oh na bien héritier fadika bo calculer fana benga mutalika asango te na lobby boye héritier fanda calculer bi fana benga mutalika su au salango te donc so ba yaka parce que bazaka ba ngulu ken alors le quoi boyaka na bino ba ngulu ken bo asanso kota ndako na yete bo boye manga kana kata ndako na ndeni mi bofuka libanda bofana libanda asanda kuna kitoko ndaka munene abongi ton kitoko ndenge batu nyonso bafanda donc vi muto sengela sala yango wana yango ya salaka asanda kuna deux chambres na deux chambres na alala na akabola kateke bakabole na katikati balali na chambre mususu alali na chambre mususu ka chambre moko yango ya lalela so bino bofingi sur base de quoi ezala na bilamba ezala na bilamba te l'essentiel ezaka à deux chambres alala na climatiseur alala na mulungete le quoi ya Alexis alala na condition bien azana bateau pe nourrisaka respect na moto azo nourrir bateau combien de bateaux héritiers kabila bon par jour héritier dépense à combien oya Alexis au salangote oyebi ke bango nyonso baba artiste mboka na biso mais faut boyeba ba valeur ya bato bazo considérer bino héritier considérer tout le monde oh bango bayebi te ndi bafana ye Alexis ndinga fingi héritier boye ayebisanga bimisanga conversation ya ye na fali nde oh bango basolola soki ezali abimisanga conversation ya ye na fali soki ezali mais tant que nous rabaisser artiste mususu pour na kotombola mutu mususu mais bobo sanki bango nyonso baba artiste mboka na biso na mboka moko te balobaka ke mutu moko nda kotombola mboka nyonso même baloba ngo kombo moko ekombola te faut baza 10 5 pour ba kombola bongo bolinga boboma ba artiste mususu si longtemps bango pe bazali basape na ba fanatique balinga bango pour na botika mutu moko to boma bango kasi total ce héritier et total ce fallait que la yemo sur le terrain so boko so boko za actualité ngo ya ko lobela fali. Pour falloir respirer, il faut pas falloir héritier bazala. Il faut faire bazala. Donc quand on parle de l'actualité, il faut pas on sur bazala pour te baneni ya recel bon analyse. Parce que so bazate actualité on sur zate pour lever la nan. Pour lever la ka fali ba baye bo lemba. Non non fa na rapport yo ka fali lelo lobi ko na bolobeli fali lelo au moins les asuna sans té et comme monotonie. Mais ce qu'il fallait azali et que héritier tchel comment bo ne kuna ba ki loboko bru eningi si ba ta fali ba ye bo sala analyse mo ya bien. Moi qui zala bien pe la musique to kuteni to comprendre la musique tambola bo pour na série ba jibi na ba we na pe tambola bongo. To mona ki sala nga senga bongo héritier lobi bo ya bo ke lo mo bo bru allez bino pe bo so analyse bo analyse on ndenga bien. Et ya kokota na vie privée artiste pour na ko finga. Que artiste na zaka lipeka solo il faut la moto tanga classité au cola na vie moko ya pasi oza ala de connaître na teta koma oza na vie pasi otanga classité oza illettré batika la kotangi sauté yango komi na niveau ko ya ko déborder lo bakeli peka mutu ana eza solo poko yoka mutu lipeka solo ndeti yene héritier batambola te bafanda te baseka te baliate donc c'est que faut ya ko nyuku te pena bo ndo ki lipeka héritier eza solo donc so koma niveau ko ya ko nyuku te héritier bo c'est que yo balinga ba remarquer yo nde bazwa yo ndete tout ça clair c'est ayaka nde ba remarquer nde bazwa yete ye mobali ba o bosko to lobani po neti boy ndeti de aza kuna ngane to solo la raté to fanda raté to kuta na raté toza sikamo tozo croiser te kwa yo ka tola nzoto ngai so tu d'ailleurs au finga na te so na zali peka solo c'est que la place to kuta na ka ya nyukuti po sango nyukuto yeba ngana so l'exemple quelque part to ko na ni pe value atikela ke micro a tenir ba papa bongo bon papa à déontologie to condamner ba validité po bango nyonso ba bata fali donc malamu moté bi ma héritier kuna na bato bazaya fali bango basala la église au milieu du village te mais basala la musala ya fali. On se comprend. Baza église au milieu du village te mais basala la musala ya fali. Te bayaka pa wata bayaka pona kotala. Au moins après avoir kotala et là on y basala ki saka ko fingati. Mais ba bossa ke balia pe mon héritier.
balia mbongo msala babi fifa déborder mbongo ni na balia ya malonga kuna na lobby oh mbongo ni balia ya malonga ah déjà que ça la promotion à Stade des Martyrs ba pesi mino $200 yep ça artiste musicien ni nga ça sala kion tout ça c'est sincère et clair. Donc est-ce qu'on a terme bon $1000 il paraît après c'est biso surtout un groupe à faliti tout ça là kiti bon de nous tout ça le cameroun quoi tout ça bon point mutunya ça se retrouve dans groupe à fali artiste a bimisi $200 on honoré ba journaliste ben on anda kunaye après c'est bino tout le bosso 150 allez beaucoup tani deuxième jour il y a conférence bosso ba 50 ça fait $200 soit compter que tu biso ba toto l'année na carnaval tout ça ba 50 250 parce que yebisa nga artiste ni nango sali ça o ça stali yango depuis makamango pe bandi faut biso se tolérer ba mo artiste musicien respect na artiste wana ko tesa ngo ba fitité na ba banalité to ko na kati na ngote poto za pe na ba to to bénéficier na bango ba entourage ba musicien donc attends na lila ngambo musicien on dit fali boy non na lila $50 on était ni $20 na ye mais na lia kambongo ya entourage a fali OK na ko la na la mukite na finga fali ebe mena yo fali yo sali nini sala matin na sa ngote attends na solo na fali te mais déjà monopole na zo ya ko solo na entourage na ye et ça l'a déjà bien. Et ça l'a déjà bien. Pour nous, on a pesé déjà. Pour nous, on a la mouki, on a besoin de sur sur les kaouka. Nous allons voir papa comme ça. À part qu'on colobe la fali. Na kola na la mouki tena que na kutala na na boduka to bandiko solo là. Un monsieur soto vito sur la poto to ya ta TV, YouTube pouvez pas compter na YouTube. Mais un monsieur ba considération na zango pa ya nane za karapo na YouTube té. On veut comprendre. Les un monsieur papa mon na pe na lobela na fali na zalaka. Alors, tant que les artistes sont beaucoup en abus, il faut que les honorer bango, il faut que les artistes soient singeli. Que ça l'analyse, les gens m'abêtent. Que y a pas que critiquer, les gens m'abêtent. Ouane ça la ranango. Ou critiquer. À concernant ça les martyrs, vous critiquer. Musique na yebo yebo critiquer. Oui, c'est normal. Mais que côté na vie privée, mon tolo bana mamoise le Canada kuna ye. So koza moi si balala ki okuna, c'est qu'il faut yeba mamoise le Canada. Oh, na lobby ndetinga boye. Pour la bobeta isolanda ko héritier c'est que na kota tina ba chambre na yete mais ngana suka na salon na solo bani na mona salon nza ngo kitoko na yebi na nombre de chambre o ezana katanda kunete mais na mona na salon so na ko bobeta isolé que héritier za na 2 chambres 3 chambres 4 chambres c'est que na chambre na ba koti sanga kuna allez-y comprendre c'est remarquable oh ya voilà merci moi le balika mundire mutala la rayo on dirait benga rayo pas remarquer on dirait ozaka moi si na yo sko ça chantage na télévision ya ta yo mo yo taper o balobi ça pe maman héritier pas zote quand ku ba bon chose a besoin sur un artiste, il y a la malembe sur un artiste, sur un kimia. Azan artiste est mutunyoso. Mais quoi c'est la chantage en télévision de one il est caté. Merci Moura, nous sommes arrivés à la fin. Mot de la fin, on a dédicace na yo pour que kabona. Zana zong na Alexis Mukie. Obi ke yondo zana mutako na YouTube azate. To tchendo kate pour tout le monde za chimukie. Vous comprenez? Tout ça monsieur okate. Netinga personnellement na tchena nga yo kate pour na monyo bimika na mamba fali. Non na mona yo tindeki ba analyse ba neko ninga na mombaya ya ningisi gigi oya ya ningisi gigi to mona na biso yote yango lobike muta okoko na YouTube azati effectivement muta okoko azati po mutu mota ofanda la muka sokoli aya ko clasher yo oza de côté surtout za besoin clasher yo mais to kelo information no kala place où ta raso na malweka to kangi pe ba photo to filmer to tchongo na YouTube là to peso somo oyo ka soma YouTube ndenge ezala parce que loko na ozi bata occupé ote yango to ba ke non na YouTube muto bangi so azate mutu par le corps na malo bazate te bat ba leke pe na o clasher baza au monde o clasher l'héritier o clasher te bato ba clasher à fois 1000 oyo sali baza mais to tena biso yo kate to bona biso che peso makambu makambu se suka na série ya bato to chika la ba valdi ba biso nde bango makambu kata na bongo suka na bongo mote mutaki pe azate est-ce bat ba célébrer l'émission. À part quand on goule, Mikel Balanda, musicien, on est pas ça droit de réponse. Pour mon toi, pèse à peine, ça m'a fandi à la mouka au clash léo, toi que le maman au lobby. Surtout le lobby bon parce que touché mouto à artiste mené en boca. Au côté de la vie pour venir. Sur ça, nous critique à Stade des Martyrs. Toi, on a critique na Stade des Martyrs. N'a pas tiraminuka. Mutachira binoka te tango débordé oyo ko toucher le camp o eza vie privée na yende ba binoka yango moni ke batinyo so ba ko loba mais to pesa biso pe makambu te soko bandeli nde lisusu o so sala ka émission moko wana so bandeli lisusu o fingi ndako héritier o fingi vie héritier yo ba ke yo pe ba ko étaler on a te zo po ezango YouTube to bank semtazate to ye to découvrir kanda kuna voilà merci Moura est-ce pas filmer la koko tomba papa ba filmango déjà papa ya sur hasard papa pas de problème koko akufa bota papa ba ki filmer lo tombe ba mona
tombe ndenge bukana ba ko tchango na YouTube tuna bato ba lelise ba mama bon ba na ba cimetière mais ba yokise kolela yoka kolela mama songolo balela kita munoko nini zelo ka ngumi yoka ndoko la Merci pour retrouver la souka de la fin de la dédicace. Voilà, merci à Willy Nicole Damboka, le seul et l'unique véritable code. Alakin, Alakin. Azana Barcelone, ça zongi. La première vidéo avec Cardozo. C'est qu'à zongi. Photo benga, et à Willy Mouché, Nivé Nabiso. Bonne année à Fiston Coloqué Zapatero. Honorable. Bonne année, Kaka. Honorable. Dieu se voit qu'il bosse la solution. Ne suite. Ya Fiston, bonne année. Honorable, ya Fiston Coloqué. Makasi Zate. Soule Kaouka. Merci la bino pour la prochaine Merci Soule Kaouka. Yana Boduga. Merci la bino sur le rap. Yana Boduga depuis Paris. Yana biso atika Paris na défaut. Nazu eko pa moura. Yana benga kaka. Yana tout so oye so ningo voyager nana loba na ngai yaya to luka glacier a munene to ke ko tia Virginie o memela biso na suite. To lembia nana ça il a biso fort o eza o biso ça les loko ya nana to biso prix Nobel ya bato ba voyager ba kinara Paris to biso prix Nobel ya pour ko mériter aux trophée il s'agit ba comment na grand lac to ko senga la président Mboka ba comment na grand lac ça mutali boso ko memela biso Virginie na glacier pour qu'il action na Paris pour tolembi ya nana basala boete ya nangaiza zala mutema bolamu yaya zana mutema o Yesu apesa biso ya kosunga sunga moninga soko yetuko ya nana lobala ngana kikolukilo glacier a munene penda kotise na suite akoma Paris priya nanga nazo senga yango wana. Tout ça va arriver à la fin, merci beaucoup. Portez-vous bien et bonne suite de programme. Exemple télévision, bye bye. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectives. Yasika et avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. awa nzamina nayebi te siko shuka kolozwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba e bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo salango awa namonaki ezalaka alobi na yo tino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo yebukoke. Ce n'est pas possible. Nada, mwenye mwenye fimbo napesi awa opiso tumu napataaaefo biso baesuka biso mbongo na nzela bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur
chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botikela batwanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totikela ngo FBT. Misalane Kazinjo. Koko che. Bazui. Soki pe kuna bache. Tozui. Baso akaka. On sait jamais. Yamami. Tokiei. Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo. Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo. Na bonzeli motema nanga ye. Ya Yesu na bonzeli motema nanga ya. Lokola abele abonza kimbeka. Eba ya papa na yembeli yoni bangana Dawidi ye. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a ça Peric Boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Babi vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.